innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Très heureux de se présenter devant un poste téléviseur Nabino pour nous présenter Info Lingala journal. Il y a peuple pour la peuple mbote. Nabino bisika nyos tout besoin mito fongoli basango nabiso nangambo ya États-Unis d'Amérique pour na côté Sabino le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prononcé que discours na mokolo ya mardi 20 septembre na tribune ya ba Nations Unies pour na compte ya 77e assemblée générale ya ba Nations Unies na New York héritier mapinde azalaki kuna na compte ya Info Lingala. Na maloba na ye, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a proposé 5 pistes pour na kolongwa na crise. Liboso ya tribune ya Assemblée générale ya ba Nations Unies. Numéro 1 ya République démocratique du Congo asengi na Nations Unies pe Union africaine et longo na communauté régionale africaine pe ba partenaire nyonso ya RDC balanda le susute ba déclaration ya mabe ya ba autorité rwandaise oyo bazali ko contribuer te na rétablissement ya sécurité ya construction ya kimia durable na création ba conditions nécessaires pour na coopération ya malonga na région ya Grand Lac pour na bien-être ya bato nyonso na tina wana chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi esengeli ba rendre effectif retrait immédiat ba M23 na ba localité nyonso bango bazali ko occuper alobi retour ya ba déplacés congolais na ba localité nyonso oyo bango bakendaki pe bazonga na bandaku na bango pe na mbala moko soutien ya armée rwandaise elongwa na groupe terroriste oyo selon lettre ya feuille de route ya Luanda oyo bayokanaki na RDC elongo na Rwanda na tina wana ba déclaration oyo bango na conseil ya sécurité ya ONU pe conseil pe ya sécurité ya Afrique australe SADC esengeli bana kolandama ba multiplier ba pression pour na Rwanda pe ba M23 et longona ba dirigeant na bango pour na ba position oyo nyonso bazwaki na ngambu ya organisation internationale ba pesa pe ba sanction oyo ezalaki promise na tina wana bala ki sa fermeté liboso na bango po ba yeba na kotosa ba position nyonso oyo bango bazwaki selon organisation internationale ndenge batalisaki ba yeba na ko appuyer poursuite ya kimia ya Nairobi pe ba discussion esalemaki na Rwanda entre RDC et longona Rwanda ba yeba na ko déployer ba force régionale na Afrique de l'Est pe lisusu
statut ya règle d'engagement oyo euti kozala signé le 8 septembre euti koleka na Kinshasa successivement et ya gouvernement congolais pe secrétaire général ya communauté ya Afrique de l'Est na ngambo mususu pe d'autre part ba FRDC longo na commandement ya force oyo ba encourager président honoraire ya Kenya Uhuru Kenyatta longo na président ya Angola Joao Lourenço ba médiateur ya communauté ya Afrique de l'Est pe ya Union africaine na crise sécuritaire oyo na RDC ezali kokoba bango bazali kosala ba bons offices pour na 5e proposition alobi et sengeli balongola obstacle nyonso na restructuration ya RDC pour na ba forces armées na ye ezali komonter à puissance na tina wana pour na ko remplir ba mission na bango et sengeli bayeba na kolongola ba mesure nyonso oyo ezali kopekisa RDC ayeba na kozaba équipement militaire na tina wana quelle que soit forme oyo ekoki kozala dicté pa ya conseil ya sécurité ya ONU wana ezali essentiel ya message ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo apesaki mokolo ya mardi 20 septembre na cadre ya 77e session ordinaire ya Assemblée générale ya ba Nations Unies. Avant un peu ce discours na tribune ya ONU kuna na New York boye ba chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abete ki masolo et le secrétaire général ya ONU Antonio Guterres ezalaki na 27e niveau ya palais de Versailles ndenge héritier mapinde mi atalisi. Aussitôt après cérémonie d'ouverture, il y a 77e session, il y a Assemblée générale, il y a Nations Unies, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Ayamba Makina tête à tête, mardi 20 septembre, et l'ongona secrétaire général, il y a ONU, Antonio Guterres, pour na 27e niveau, il y a Palais de Verre, et Paiwapi Bazwamaki, kasi déclaration mon côté, et Salemaki Liboso ya Panze Sango, après une heure, il y a Masolo Nabango, Bosimba Kebokuta Nabango, et Salemi, le lendemain, il y a déclaration, il y a Antonio Guterres, Oyo Alobeli, faiblesse, il y a action militaire, il y a casque bleu, il y a MONUSCO, diversement commenté, et pas il y a opinion nationale, paix internationale. Ce qui totali malamu, des personnalités, aborda qui ba question, il y a makambo etali, allocution d'ouverture, secrétaire général, il y a ONU, a tali si que situation sécuritaire na Est, il y a RDC, et Zali Bongo, na ba principaux défis, Oyo, et Zali Koloma, à travers mon kilimobimba, risque pour na kimia, paix sécurité mondiale, et Zali ya makasi, ndenge atalisaki na République démocratique du Congo, groupes armés na Est, bazali ko terroriser ba population civile, pe bazali ko kolisa ba tension régionale. De part définitif ya ba casque bleu ya MONUSCO, certainement ezalaki pe aborder na kati ya masolo na bango, ba sujet nyonso ekozanga pete kozala aborder na allocution ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la République démocratique du Congo, pour la côté Sabino Ndenge, premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, ayambaki mardi 20 septembre, na cabinet naïe, ya mosala délégation, mon commonène, ya association de professeurs, ya université de Kinshasa, à Pukine, na mokuse, oyobaya, qui ko soumettre, ye, badoléance, nabango, encore une fois de plus, héritier, mapinde. Professeur, il y a association des professeurs de l'université de Kinshasa, Apikun na Mokuse, Bayaki na doléance na bango. Mokolo ya mardi 20 septembre, délégation moko ya makasi ya Apikun Oyo, Bayaki Kobeta Masolo et Longona honorable, premier vice-président ya Assemblée nationale, professeur André Mbata, na meni ya Masolo na bango ezalaki, transmission ya série ya doléance na makambo etali social ya professeur ya université. Désapprobation na bango na ba arrêté oyo ministre ya esi auti ko signé pambate a nommé ba professeur na ba grade ya ndenge na ndenge bango ba qualifié yango arrêté moko fantaisiste na suka masolo na bango professeur Udiko rapporteur pe porte-parole ya Apikine alobi bayaki epai ya premier vice-président ya Assemblée nationale pour na ko beta masolo na ye par rapport ya des préoccupations ya liboso grève ya Apikine oyo ezali ko salema depuis le 20 juillet eleki ba nomination fantaisiste oyo auti ko sala na kati ya coopération
na bango ya ba professeur ya université pour na bango ba monique assemblée nationale oyo azali ko exercer pouvoir ya contrôle pour na ko permettre na secteur na bango et fonctionner normalement. Concrètement bango balobi ba sengi secours ya assemblée nationale pour que ba ye bana ko nommer bato na ndenge ya malamu kasi ba nomination fantaisiste et sengeli ezala retirer ba aborda ki question ya budget ya secteur ya enseignement supérieur et universitaire bango balobi na session budgétaire oyo délégation ya Pikine balobi ba ye ko plaider auprès ya autorité budgétaire ba tenir compte ya social ba professeur ya université pour na répartition ya ba ressources naturelles mingi penza makambo etali mituka na bango na titre ya compensation oyo ezalaki prévu na cadre ya accord ya Bibwa délégation oyo ba plaida ki pe pour na amélioration ya ba traitement na bango ya ba collègues mingi oyo bazali ba assistant premier pe deuxième mandat pendant que misusu bazali kozwa elo côté bango ba souhaiter autorité budgétaire aye bana kotala ya likambo yango pour solution eye bana kozwama ndenge rapporté pe porte-parole ya Pikine atalisaki na ngambu na ye honorable premier vice-président ya Assemblée nationale professeur André Mbata boye alobi ayoki makambo nyonso oyo bango ba ekoloba azalaki vraiment attentif na ba doléance na bango kasi alobi ezali ko toucher ba couche sociale nyonso ya population ye a promettre bango na cadre ya budget oyo itu kozala déposer na Assemblée nationale et pas ya gouvernement tangu ya examen pe adoption ba ko veiller pour na ko respecter ba recommandation ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali ko linga répartition ya ba richesse nationale et ça de manière équilibrée. Dans ce primature au Sénégal, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ayambaki mardi 20 septembre Pierre-Yves Géolé Oyo Azali ministre et président ya Fédération Wallonie-Bruxelles Bangomi Balé Balobelaki ba relation pe coopération entre République démocratique du Congo et Belgique pour le détail. Na lancement ya inauguration ya nouveau centre Wallonie-Bruxelles na ville province ya Kinshasa, Pierre-Yves Géolé, ministre président ya Fédération Wallonie-Bruxelles oyo aza ko séjourné na capitale congolaise aya mama kitoko mokula mardi 20 septembre 2022 et pas ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge kuna na cabinet na ye visite ya courtoisie oyo et pas ya chef ya gouvernement ezalaki na occasion pona kotalisa ba différents questions aux alliés na ba relation ya coopération socio-culturelle entre RDC et Belgique à travers Fédération Wallonie-Bruxelles pour na promouvoir inclusion sociale et développement économique et pas yuapi atali siliboso ya bapandisa ngondenge azalaki na honor ya koyambama et pas ya premier ministre ya République démocratique du Congo et longona délégation na ye ayebike agenda na ye ezalaki très chargé nangonga wana kasi yango eza ko témoigner importance ya balien pe ba relation oyo eza ko sangisa bango na Belgique kasi Fédération Wallonie-Bruxelles oyo azali ko représenter lelo ezali occasion ya kotalisa point na ba série nyonso na oyo etali dossier concret oyo bazali na yango bamboka oyo mibale boye bake ba inaugura ki mokolo ya lundi 19 septembre centre Wallonie-Bruxelles ya Kinshasa oyo ezali kotalisa ki na cadre ya coopération ya Fédération Wallonie-Bruxelles ezali centre kaka moko culturel international yango eza ko témoigner ba lien oyo ezali ko exister pe importance ya culture ya création artistique vecteur inclusion sociale pe développement économique ndenge Pierre-Yves Géolé a témoigné na ngambo ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge atalisi esengona pona application ya coopération oyo notamment à travers inauguration ya nouveau centre Wallonie-Bruxelles na Kinshasa projet oyo eza ko constituer choix politique ya Fédération Wallonie-Bruxelles na cadre ya ba relation ya coopération na République démocratique du Congo nouveau centre Wallonie-Bruxelles oyo ya Kinshasa ezo disposer baloko moderne spacieux na basali polyvalente basali ya ba spectacle pona ko animer vie culturelle pe vie académique congolaise.
Tout ce que la carrière sur la primature pour la côté Sabino Kaka le même mardi 20 septembre Wandenge Premier ministre Jean-Michel Samuel Konde Kenge ayamba ki na cabinet na ya Mosala groupe Texaf actionnaire ya Itex Africa oyo na tête na bango ezala ki bongo CEO Jean-Philippe Watercout pour la détail elongo na héritier Mapinde. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ayambaki mardi 20 septembre 2022 na primature délégation ya groupe Texaf actionnaire du Tex Africa liboso ya CEO Jean-Philippe Watercout oyo ayaki ko soumettre ba difficulté na tuna entreprise na bango ezali confronté pour na tentative ya spoliation ya terrain na bango o ezali situé na avenue Colonel Monjuba pene ya fleuve Congo elongo na mabele oyo ezali ko occuper Tex Africa depuis 1926 na tina wana Albert Yuma, président de la Fédération des entreprises du Congo, y a accompagné qui délégation Oyo. Liboso va penser sango Albert Yuma a talisike situation Oyo ezali ko constituer menace entre climat des affaires na RDC. Bango bayaki pona komona premier ministre, bango bazali confronté na problème moko grave. Oyo bango bazali ko résoudre depuis ba mois ebele. Groupe Texaf ezali victime ya tentative ya spoliation ya terrain ya Itex Africa. Terrain Oyo depuis début ya avenue Colonel Monjubati na fleuve Congo Oyo Itex Africa okipaka depuis 1926 kasi bâtiment ko privé Oyo bazali couvert na arrêté ministériel bango baye ko casser mur ya clôture ya Itex Africa na enjeu ko lourd ba casser mur le long ya rivière Makelele na Makasi pona ko banda lotissement après plusieurs tentatives infructueuses pa ya ba autorité Oyo ba monaki ke bazana charge ya kotala makambo na bango pona kozwa audience et pa ya premier ministre ke pe ba expliquer sujet Oyo ezali kambo moko grave pona climat des affaires na RDC parce que coïncidence Oyo est telle que combat ya Albert Yuma en tant que président ya fait climat des affaires Oyo et sengeli et attirer les investisseurs locaux et étrangers kasi ba situation ya boye ezali ko compliquer makambo na tina wana Albert Yuma a accompagné délégation ya CEO groupe Texaf et longona monsieur Jean-Philippe Watercout et longona secrétaire général pe moko ya administrateur na bango ndenge Albert Yuma a déclaré que groupe Texaf étant parti na conflit foncier na bay ya Ngalema bazali ko senga concours ya chef ya gouvernement pour na solution ezala trouver liboso ya situation ou ya ba lotissement illégaux oyo ezali ko salema na bay ya Ngalema ezali zone moko en plus ezali inondable 7 mois sur 12 mois. Premier ministre ayambaki bango rapidement nyonso ezali ko talisa disponibilité pour na monde des affaires nde bazali ko remercier pour être à promettre bango réponse moko rapide na sujet oyo ezali ko préoccupé ba priorité ya plan d'action ya gouvernement na secteur ya immobilier pe foncier ndenge Albert Yuma asukisaki. Pour clôturer chapitre ya primature bosengali koyeba que premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge aza déjà ko séjourner kuna na province ya Nord Kivu et pas yuapi akokende tina Ituri pona kosala évaluation ya situation sécuritaire sur place azape accompagné na ba députés nationaux ya deux provinces oyope ba ministre ya commission défense sécurité ya assemblée nationale ba détail élément oyo bokozo yango na édition na biso ezali koya to poursuivre ba sangolaso pour la kotai Sabino ndenge distingué première dame Denise Nyakero Tshisekedi asala ki mardi 20 septembre na madame Pramila Pater oyo azali représentante spéciale na ba Nations Unies pour na ba violence sexuelle ya ba conflit masolo oyo et lobama ki mingi kuna na New York bola na ba détail elongola Nathalie Kaila Kapenda. Tête à tête oyo entre ba deux personnalités Denise Nyakero Tshisekedi première dame de la République démocratique du Congo na Pramila Pater oyo azali représentante spéciale des Nations Unies sous le violence sexuelle ya ba conflit et ezali axé sur situation ya ba violence sexuelle na République démocratique du Congo. Madame Pramila Pater o a salué qui engagement ya première dame de la République démocratique du Congo na likambo état de lutte contre la violence sexuelle liée na ba conflit. Engagement o et sali que fonds et réparation
réparation ya ba victime pe ya élaboration bakisa ba avant projet ya loi o ezali ko fixer ba principes fondamentaux relatifs na protection ya ba victime ya violence sexuelle mbula oyo eleka ki nazala ki bongo na République démocratique du Congo pour na ko lancer fonds ya réparation ezali étape importante na histoire ya République démocratique du Congo oyo non seulement bazali ko reconnaître ampleur ya ba violence sexuelle na mboka kasi bazali pe comme ma soutien et paye ya ba victime à travers ba réparation ezali avant projet o ekozala modèle pour l'Afrique et le baki bongo madame Prameli Paten représentante spéciale ya secrétaire général des Nations Unies na makambo etali ba conflit ye affirma ki lisusu soutien ya bureau na ye na ba initiative ya première dame ya République démocratique du Congo Denise Nyakero Tshisekedi na likambo etali proposition ya loi en faveur ya ba victimes sexuelles liées na ba conflit pe ba crime sous grave na République démocratique du Congo ba projet misusu o ekozala objet ya collaboration na ba deux ya minene oyo ba femme ezalaki évoqué na kati ya ba échange oyo bazalaki nango bango mibale ndakisa situation ya bana oyo babotama na ba viol épouse ya chef de l'État Denise Nyakero Tshisekedi présidente ya fondation oyo eza na kombo na ye akozala na panel oyo ekosalema na cadre ya prévention ya ba victime ya violence sexuelle oyo ekotiama en place na ba bureau ya madame Paten na ba travaux oyo ezali kosalema na 77e assemblée générale des Nations Unies oyo eza bongo na New York. Na enseignement bosimba ke université Ominya Omnibus na impulsion ya archevêque métropolitain ya Kinshasa cardinal Fridolin Ambongo bafongoli ba porte pour na inscription ya année académique 2022-2023 Stéphane Skande Michael Busto. Ya lelo ya sika otuni ngai nini yoka du nouveau na masolo ba université mwana sika aye archidiocèse ya Kinshasa na impulsion archevêque métropolitain Kinshasa le cardinal Ambongo batina oeteli masolo enseignement supérieur université ya sika dénommé Omnia Omnibus déjà bafongoli bikuke pour na inscription année académique 2022-2023 kasi lokola bazana souci ya bana mboka bayekola kitoko ba facilité masolo mingi bokende misika te avec difficulté et transport et comme na mboka pona yango batie 4 sites mokoka selon situation géographique ya moto na moto pona bandeko ya district ya Tchangu pe ya Moamba bozana site ya Rigini na ex-séminaire Jean-Paul Ier oyo ezwami na avenue du Grand Séminaire commune ya Lemba référence paroisse Marie-Reine des Apôtres na site Oyarigini, bozana ba faculté de sciences et techniques, faculté de sciences de bio-ingénieurs, faculté de santé publique, faculté de sciences du sport, bazana école omnisport. Pour na district ya Funa, université Omnia Omnibus, bazana site ya Kasavubu na ex-IFAD na Sayo. Awa bozana faculté de gestion management, bakisa école de management, informatique, sciences de l'information et de la communication. Na district ya Lukunga, bazana site ya séminaire Saint-Jean 23 na commune ya Ngaliema. Référence rond-point Chamukwale, awa bozana faculté ya théologie, école de sciences théologiques du mariage et de la famille. Deuxième site na Lukunga, ezwami bongo na séminaire Saint-André Kagwa, na quartier Jamaïque commune na Kintambo, non loin à centre Nganda. Kuna bazana faculté ya philosophie et histoire, école de bonne gouvernance pe ezali. Bosimbake awa na université Omnia Omnibus, ba inscription eza kosalema na système ya LMD veut dire licence, master pe doctorat. Na ba site nyonso ya Omnia Omnibus, bazana 2 vacations, jour à partir ya 8h, Pena soir à partir de 16h. Bon, qui déjà constate l'inscription à bino en ligne www.universitéomniaomnibus.com. Soit beaucoup de collègues na site oyo totangi to bobengi na ba numéro na bango eza affiché. Ah oui, welisa pour ma solo côté oyo eza bien. Enseignement avec ma profession expérimentée. Côté ma frère académique kutu koloba na yote pour eza très abordable na ndenge à 2 fois té. Tozana communiqué moko awa bolanda lecture nango.
Direction générale, il y a école de formation, il y a la police nationale congolaise, ça comporte connaissance na ba policier nyonso o ba ponaki na ba unité na bango pour na kolanda formation, il y a la police ya proximité na école, il y a la police ya Kasangulu et c'est na bango ba se présenter na DGEF mukolo ya jeudi 22 septembre na ba 6h au plus tard pour na subir ba épreuve écrite ya sélection communiqué oyo et salimaki mokolo ya mercredi 21 septembre 2022 directeur général ya ba école de formation ya police nationale congolaise Kanyama Sishi Kubilolo Célestin commissaire divisionnaire. Malema tokomi ko poussa na suka ya basango la biso héritier mapine mais asala bino info ya ba journaux. Bote na bino to fongoli info ya ba journaux na poko ya lelo na quotidien La Prospérité concert a commis Rwanda ba M23 ba groupes armés pe misusu Félix Tshisekedi a proposé 5 pistes ya sortie ya crise na ONU wana ezalaki bongo maloba ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na tribune ya ba Nations Unies pour na compte ya 77e assemblée ordinaire ya ba Nations Unies et pa puis chef de l'État a pesaki discours nae a dénoncé qui agression ya République démocratique du Congo et pas ya voisin nae Rwanda oyo ezali lisusu likambo ya kobomba te. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sengi na implication ya communauté internationale pour na kotelemela ba agresseur oyo nyonso bazali ko soutenir ba terroriste ya M23 pour na ko continuer envahissement ya République démocratique du Congo pambate ye azali ko evrer pour na kimia depuis akoma président ndenge concert à Talisi. A Bengami lelo na cour d'appel ya Kinshasa Gombe, ezali nani Vidier Chimanga, azali ko risquer prison. Wana journal Le Vrai Modérateur ne a commis yango na inae. Auteur alobi vidéo oyo e circula ki komo na conseil spécial ya stratégie ya chef de l'État Vidier Chimanga ko beta masolo mabe na oyo tali ba pourcentage pe makambu ya ndenge na ndenge. Na tina wana ye abengisami na cour d'appel ya Kinshasa pour na kokende ko répondre na invitation oyo. Auteur atalisi ndenge nini épisode ya Vital Kamerhe ezalaka na tina wana alobi akoki ko se retrouver na prison na cadre ya mandat d'arrêt provisoire soki to salike bate na ngambo mosusu journal Le Journal alobi naturellement minuscule parti politique MLP ya Frank Diongo ezali ko se fragiliser. Auteur abeti masolo ndenge nini ba déclaration confuse ezali ko salema et pa wapi quelques membres to ba cadre ya parti politique MLP ya Frank Diongo balobi balongoli po azali ingrat envers chef de l'État. Ba déclaration oyo e umela kite bureau politique ya mouvement lumumbiste progressiste pe bango basalaki réunion po na kolobake ba bengani ba cadre oyo bazali ba indiscipliné pambate bango bazana droit ya kolongola Frank Diongo na parti te nyonso wana ezali kotalisa confusion na parti politique oyo ya Frank Diongo selon confrère Le Journal ndenge atalisi. Voilà na information oyo ndeto soki si info ya ba journaux ya poko ya lelo soki bosepelaki botikala na esengo. Merci héritier mapine mpona info ya ba journaux ya outu ko sala biso ya onde pesinga nzela na boucle journal ya peuple pona peuple na usuki c'est bon te son que na remercier Nathalie Kaila Kapenda oya kumbela ki édition na sima caméra tozala ki na Igor Ntingi montage sima maki na Christian Kangebe ni journal ya peuple pona peuple za ka superviser pa na moko héritier mapine mbandeko botika la mala mungala bino to kutani lisusu moko na lobi kimi na koles o mabota mabino au revoir. Innovation na makambo ya mpepo Tobe Aviation na RDC, compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yakanango mikolo eleki yango nde suki saka masolo ndimela ngai mwana Kongo que CAA auti lisusu ko bambola kokodi koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezalana nute et comme les lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix ezanango neti soki o matio kitana ote
po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango oyo nyonso eza na excellence mpe noblesse moko hors pair boyeba mpe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomonaka na international bakompagnie aérienne de renom mpe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft mpe bapays européen ebele kutu bato ya bafere mpe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko mpe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini tele oyo kotalela bafilme ennui fatigue okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ya batelefone to mpe bautilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na 2 classes first class mpo na bino bagrand monsieur na bagrand dame mpe bapersonnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique mpe ezali mpo na bino bosalaka bafere mpe bato nyonso baamoureux ya bavoyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na bameilleure condition ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele ntimba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo mpe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na bainnovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi